Congo Check Check TV, Yasibo Mutombo. Congo Check Check TV, Yasibo Mutombo. Salut na fidèle nyonso ya Congo Check Check TV avec Darling Love la Canona. Bambote partout place bozwami la Canona bino yeyo mwana muluba. Botama muluba oka sentiment nazaka fier ya kozala muluba. Po naza na avantage ya teinture na ya misu minende kaka nenge bofingela wana nenge ngana lingelaka ezala. Na profiter na pesa mbote na mon boss mon patron papa Sibu Mutombo depuis Allemagne. Mbote na yo papa pourquoi pas na Georges Zunga. Otetelake mafume honorable papinzi la na France bambote na yo vraiment ebele bele Dr John Mawonzo yangai ya tongo quoi muto ayebi vraiment Darling Love tongo ne wana azalo rola ba l'autre là wana te babi parleront te car ninga to mesana ko sepeli sabino na émission vous avez droit de savoir ko pe sabino ba news car ninga ele kanaka lelo vraiment to lingi to ça non analyse sur ba voyage oyo biso ba congolais na ba congolaise ndenge tokoma kolinga kokatisela pona kokende ba poto ba ndambu aso na koki kolobango lelo toyebaka msusu akomatela na Angola akokendele Turquie yango bandeko bazokatisaka bako peut-être ba Turquie po bakene na France bota non mais titi ma balancer les bino façon bandeko condition o bandeko bazokendele nango po bakatisa bakota peut-être na France ou bien na ba mboka mususu pona nini eza par rapport nde bandeko mususu bazolobeza nano po mutu nyonso alingi kaka yepe azala na poto yepe kaka azala européenne nezo komisa ke batu nyonso ba envier kaka atakuta sana na moyen ya komata na aéroport anjil direct akene direct mais il faut que ne ba poto ba ndambu wana quelque part pesa la nango bien poto mona ba misu pe ba kenda ngana oka de chali solo ya ndeko mobali moko boy bakati sa 2 heures bakutana ba nyama mabe onyoso bazala na 2 heures ba misu ba lobi automataka soki na soki mir moko boy ezala lelo ba loba déjà ba tiango courant lokola pe Darling na kenda te vraiment bandeko ba kenda déjà ba yoka ba sangwana ba yebi na libende wana bandeko wana babandeko mata po akende ko katisa akatisi frontière wana po akende na mboka mususu façon o bandeko na biso lelo oyo bakoma ko lukela nzela ya poto ata bazo yebisa ye ke ndenga tozokende boye ba risque zalaka ndeko zoloba passer l'équipe te foka to kende botala nonu façon bandeko bazokatisela pona ko pokaka akoma poto eza par rapport ya nini ndeti botala bana oya lemba moko azana 24 ans moko azana 22 ans mais titi mazo balancer les biso photo wana o bakufaki na mai na Turquie lelo lisusu mususu euti ko baluka ndeka ka to lukela bino ba news poto salela bino vraiment et ça par rapport à ni misusu ezoza na ba famille po parents o aza responsable comment kotika mwana na yo il y a 22 ans na 24 ans ba comme na niveau bazo ya te ke ba mata poto ba mo direct na njili non il faut ba kene ngo ba poto ndambu ba keke bazo kene peut-être o ba ke Maroc o ba ke Turquie o ba ke soki wapi tala lolenge bozo mona batu bazo kufela et ça par rapport ya nini mingi pezo salama bande ko balandi ya Congo Check Check TV oromona ndenge biso toza ana bandal toza na quartier Lubudi par exemple oromona peut-être voisine na biso mwana ke na poto na ndako na biso mutu ata moko ta ke na poto oromona mama azo sala ngo problème ora likamuke zoba mwana nyama omoni baninga te bakenda poto yango zomona ba makambo ezoko mebele pona nini bilanda eloko na eloko za na temps nango eloko na eloko za na temps nango ngana mona mutu ake déjà sali interview na ambassade excusez na ambassade mais et comme pe makambo pe baluki ake poto ngote pona nini nyonso eloko na eloko za na temps nango ndeko nanga mwasi basalela e voyage depuis azala mineur ayoko kende poto asakomi majeur balukela e voyage na façon nyonso
akanaki kozwa diplôme tazwi diplôme akanaki kosisa université te asisi université to beloko na eloko ezalaka na temps nango vraiment botala bandeko j'espère metiti mazolakisa biso déjà ndenge bozomona bibembe oyo balalisi oyo bandeko mingi oyo barécupéré bango bakweyaki na mai eza par rapport ya nini bandeko bazokende kokufa finalement mpe soko olandeli bien bato bazomema bato na façon oyo bango bazokatisela bato frontière wana kokatisa bato mai wana oseye eza monene soko olandeli bien eza kaka biso na biso bakongole nde toza na baide wana ya komemana tokokende kaka teke lelo meme na baartiste na bajournaliste ndenge Darling azoloba boye pufi kaka azwa kaka moto akopesa ye quelque chose un camp po ekomisa ye akende na akomata ne fils que Maroc ya pambo pourquoi eloko na eloko fo opesa yango temps koenvie eloko ya motu te eloko ezoboma biso lelo koenvie ndenge Germaine Zara tozala na ye na kine awa toviva na ye totanga na ye presque baekole moko na bamarika bala wana ndenge bango bakenda po tonga Darling naza na kine boye mingi bakokoka kovanda bongo te to banga mpe fo nasala makasi nasala baeffort fo nga mpe nakoma wana vraiment mais eza temps na temps tala lelo nde bandeko na biso bazokende kokufa mpo na nini lokoso kaka nga mpe nakende nazwa mingi pe bazala na bapoto wana ozomona deja sali bane ebele toyokaka bamasolo aza pa meme na mukanda aza pa meme na ndaku ya kolala bandeko balandi me aza na poto mpo na nini akokoka kozonga te mpo na nini ayebi ke nazonga sukini mie vo navanda ngaka awa mingi bato nde balongoli baide bazokanisa ke awa mpo o réussir na Kinshasa eza pasi non eza pasi te ba patron nyonso baza na bakine oyo boy bazwa ndenge nini so mpe nzambe atangamelaki oke okobongela na poto te so oza deja moto alibabe moto abilakeli mabe okobonga te okozala kaka bongo po eza na mutu mosusu mpe na boye nga na mona mutu awuti poto aye na prière aye pa ya pasteur na biso mpasi tosambelaka bi pasteur depuis nakenda poto nazalaka heureux te to banyonso nasala na vi na nga ekendaka liboso te naye nanu natuna nanu ainsi dit l'Éternel ezokoma mpo na nini mawuti poto asala bane ebele na poto eza teke mutu mosusu aza na ye awa aza na bamalédiction na ye ozokende poto kasi mati na avion nde malédiction esili okomi kuna malédiction esili ekolanda yo mpo kindoki ezalaka na frontière te eza partout pourquoi tala lelo tokomi kokufa lokola banyama nandimi teke mutu moko boye mingi eza kaka bakongolais na bakongolaise est-ce que mona Camerounais azokufa na kati ya mai bwaoke luka vi eza pasi majorité eza toujours bakongolais pona nini azoluka vi ya mbangu yaya so beti omoni nga Darling nde na osimba lisangu boy nazosala nazoloba nazozongisa nasuka sanda nazwi mbongo na nga edenga sans compter ba avantage na nga ba prime na nga na mizuelaka eko edenga so nalobi na s'organiser na vie to na zuna nous bena na bita salaire na nga pendant quelques mois et ça dit que na matapoto na matapoto oh lelo komi mutu nyonso asaka na posa ngafo na kende ngafo na zonga boye okamona pe mutu mususu akei poto nga kena na nzela ndambu azana nu awa na Maroka et pas na bango si bapanzi sango batiki deja chibingu wo baningisi deja ndenge za boye esaka omi poto esa zongisi boye sa même ya koyeba ke nzela nini akendeli condition nini akendeli botala nanu bandeko botala bandeko na biso ndenge bazokufa vraiment ezosala pasi po il faut koluka mingi ezokoma nini otangi classe ya malonga te na vie
ozala nanu awa paresseuse yo goyi na lobango na lingala goyi okoka osala elo monte na Kinshasa mais ozo rêver déjà poto yo ovanda kaka wana ngai nga boye ngai osilisa masolo nyonso poto na munoko yango ozomona bato bazosala ezokoma boye tala nanu mpe na bana ya famille moko nayebi te mama wana soki aza ndenge nini a perdre bana mibale s'il vous plaît bana mibale na mbala moko eza vraiment pasi mingi baparent na biso boluka bopesa biso ba conseil ya bien botala ka te ba avantage poso botali ba avantage toko bana ka kokufa ndenge tozokufa boye finalement mokili eza munene Kongo o eza munene magatu ba o bakufi baze belé mais toko ningana kaka te tozaka rebelle étouffement eza kaka eza pasi mingi merci beaucoup analyse ngena sa moi mukie yango oyo vraiment mais titi mana continue ka koloba analyse ngena sa moi mukie yango oyo lelo oyo façon ya kolukela poto tozokoma wapi okolandela bien mingi bazokende wana bana basi omana sundoli mobali na bana na kini make kolukela poto na nzela ndambu yo zo na famille na yo mwasi babali na mbongo ndeko mwasi mona yo kilisolo aza parmi bato bakufaki na mai wana mwasa libala babali na mbongo lokola bakamaradi loyenge bayebisi ndenge za bwekangisa mboto kotela poto nzela Turquie asundoli même na bébé na yo ozala na ye na maboko il y a 3 mois s'il vous plaît atiki ye otiki bana wana otiki bango na maboko ya nani bana babongana na mama na bango otiki bango na maboko ya nani tala lelo liwa ndenge ememi ye akei vi mpona koganye yango eza kaka ozala courageuse tomona yango na vie bapatron nyonso bazala bapatron minene oyo soki oyoki bahistoire bavi na bango okolela vraiment akoyebi biso peut-être nga na bamba lipapa nga nasala boye nga nazongisa boye to bele ono eza sacrifice poso otie mpe vie ya mbango wana mpe ozwa mbango osimba nango te ekosimba te yango ozomona mingi bazokende kokufaka boye mosusu azokende o ndenge nazosala bavoyage nanga poto boye nakei ye mpa nganga alukake mosala nanga voyage nanga ekende liboso vraiment po yo senga nzambe omoni yango tozotika nzambe yango ozomona liwe ezokotela biso po yo ozwa visa okosenga ataki te kosenga nzambe nalingi nzela nanga nyonso ezala pepele te yo ozokende na ndako ya nganga ozoke kovisite mutu moko boye asala domination to au travail déjà passeport na yo au travail déjà soki bamikanda na yo ndenge bakoki kokotisa kuna po soki bamoni yango bamona ambassade bapesa omba moko visa mbangu tala place tozokoma nous les Congolais tala place tozokoma oyo vraiment ezopesa pasi makasi likolo kaka ya poto oyo poto eza mabete oyo lobaka mon boss mon patron papa Sibu Mutombo poto ezalaka lola te eza paradis te Kinshasa eza lifelo te po soki ezalaka lifelo me bango moko bajika baya kotonga te soki ezalaka lifelo bango moko me balingaka te kokoya kopase vacances awa soki ezalaka mabe toza mpe na babien na biso oyo eza mpe awa bato mosusu bazalaka na poto mpe banviaka yango na ndenge ya mabe te po lelo oyo ekomi lokola eloko moko boye mosusu nayoki mama moko aza na nani baza na libota na mama bana na liponga famille ndeko mwasi wana famille ya mobali neti na mwana ye na poto me mama wana mpe azosala effort mwana nanga mpe fo akende tala degré motema monene koanvie lukwa mpe okende po ntongo na voie normale non ke bamema bino bakangisa bino lokola basardine nakoki koloba eloko bokopema ndeni botala no metiti mandenge azobalansele bino nabengango ni eza lokola park mavini songa lokola park o bamike basakana wana batiela bango mai na kati eloko bafula bongo
toba nazo ba te za na monteur te za na nini te mais ba so kene nango kaka soke pasuki na katikata mai vraiment soke pasuki na katikata mai likoko koma mingi penza mbasunga ba komaka darling alobi te ke tozola ke la bango tozolo ba mabe ba komaka mais luka pe koma na voix normale tobo ite poto ba luka ngonzela nyonso to mona kati ah pesa ba sali le voyage poto simite oki Angola wana ok matela kuna mais matela ngona voix na mata pe na pepo ne baninga ba mataka na avion ok hein mais bino bozo ke non na ba condition nini s'il vous plaît tozo koma wapi tozo mi boma kwa envier o nezo mema biso na mabe sala makasi luka pe no matana aéroport anjili po yo kene na yo tout droit soko ko kita na aéroport à vingtaine kaka yo soko ko kita la soki pe wapi kaka yo eza pasi mingi botika ko envier po ko envier oyo ezo mema biso na mabe ko luka banzela poto oyo ezo mema batu na mabe oko kende pe bongo mso suki na tiki yango koki kozonga te alo ye pe na quartier komi ko batama o batama nini yo na nani pona nini po nalo komi na poto te meso tiki chibingu olobi ke ngai na komi deja na poto siko koto ke ndaki pe mone simbi te komi mama tinelanga mbongo nde mususa kazaki na Maroc mama tinelanga mbongo na zonga nanga okomi ko batama nga ozoki manga darling okoki melanga na nini iya kato fana na Congo bololo na biso Congo za mabe te biso ne batu to komi sango mabe parce que soko tangi classe te o zwa te o ko pe ko tanga classe te mais ana makasa ko luka o ma mtu sa tangi classe te mais azana makasa ko sala commerce yo o tangi classe te commerce so baninga basala ko zoko ko sala te soko zo linga nini poste ya premier ministre kwele la oli bosanda kuna yo te yango zo mona nyonso soko la neli bien bato bazo kene bapota banzela ndamu bazo kufala bato banviaka batu oyo batanga classe te na vie ba gaillard zéro nde ozo mona bazo kene ko mikufela ka boye j'espère analyse na ngana sana nga mukie lelo pona lelo yango wana eza vraiment passe mbande ko basi o bozwi lelo bozwi vraiment occasion ya kokuta na kotala émission oyo pona yebi ke be émission tala matina Kinshasa ko linga ko kene poto ya ndambu te eloko mobima na yo kaki balobi ke bazo pesa bino to bozo sombelo ko bozo kala bokele bazo pesa bino ba risque oyo ezake ekoki pe ko simba pito ekoki pe ko simba te mais ozondima bosala bongo te poto eza paradis te nandenga mabete poto eza paradis te batu bana poto baza pe kaka na makilo biso toza nango sauf que bango bazaka na malili baka na batentira bie bakoleka biso eloko na kokolo baka yango wana po namona na ngai ndenge eza boye mutu musu pa aza na kina ana mbongo ebele koleka mutu wana poto bazali ti ba combien de patron baza na Kinshasa wa bino wanvie ka poto kena opela ndenga bien lukango na ndenga bien merci beaucoup Metitima lelo pona lelo analyse na biso na sugi nanga awa zaki ka mwa muke na ningaki na sala merci encore na mon boss mon patron papa Sibu Mutombo leader Pembe merci papa pour la confiance ozo continuer toujours copier sa biso merci encore honorable Papinzi là depuis France pourquoi pas na oyangandeko Merish Tembo Machamu Menu hein na Saint-Étienne bambote na vraiment ebele na lingi yo mingi merci na assistance ya Shela Kupula mama na Kairos Mutombo merci na assistance ya Marvin Songa ya Bobe bambote na vraiment ebele sikozwami to suki na biso awa Metitima check Comment check TV Yasibo Mutombo Comment check TV Yasibo Mutombo